Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Kunane bapé sarabasangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Bonjour. Comme vous voyez, à chaque décor a une signification. Durant mon décor, tout ça, on est en deuil. On a biso amis, un prince à Lyon, gaz na gaz, garçon de baffle pour les intimes. En tant que repère de mon papa naïe. Il y a moi et mon équipe, dans la Bible, le bible que tout le na baïbazo là, tout fêté na baïbazo fêté. On a biso amis, un prince à Lyon, en tant que repère de papa naïe. Il y a moi et mon équipe, tout y est pour assister. Concernant papa na biso biographie n'est aboye. Papa a botama le 10 octobre 1943 na Manzantsuku, dans le municipio ya Damba, na commune ya Kusumpete. Bon, on est dans la province ya Ouij, ça bongo province moza, moko ya ba province ezara en Angola. Beaucoup plus pas de bandeko bazara kuna bazara ba Congo. Et puis abotama na papa Luvumbu Pedro, maman aboté comme on est Kilonda Pauline. Papa na biso asala ki bon na CMZ, compagnie maritime zaïroise à l'époque, et puis Atiki Dibana. Nous avons image, ensemble. C'est pas sur la bande de Lyon, nous avons mis un prince à Lyon, gaz na gaz, garçon de baffle. Sur ce, on a passé un bon an de Gabi Mavinga. Il y a un donc Babin Akem au Paya Namboka Lyon. Zapena, na bande de Lyon, nous c'est pas la présence de Bino. Nous avons mis un assistant de Konabiso, un prince à Lyon, gaz na gaz, garçon de baffle. On sait un réalisateur, Nangai, mais Kapena ko balancer une image, mon andenge. Tout le lac qui papa na biso nenge to kabula ki mawa nande ko na biso amis un prince à Lyon gaz na gaz Vicky tu la bande ko image ba mona ndenge pena matanga leka Hello,
Tá bom.
Malika mbongo na yo. Malika beleme lolengo zali. Malika makasi na yo. Tiens mon tour beleme. Le monde y passera. Le monde y passera. Yo se koleka. Mais malwa zambe. Oye zali zambe. Et koleka te. Yangonde. Et yelelo. Kwete sunga yo. Ozala kando kitika kindoki. Ozala kando matika kinuma. Ozala kando yibitika mo yibeleme. Parce que mon collègue coupe, ça va couper là yo. Ni oya yaki pote yo mon collègue motema. Et ça m'a la mouté. On a dit ça met dans la yote. Mais pour le monde. Kolinga mokilité. Peuple le kolangote. Bien boté ça le le Aba abela ça non point. Non non ça le le Dieu non il faut pas faire. À ça qui nous ndenge na yé. C'est pas faire faire. Azala qui peut la beauté là yé. Mais les la séparation. Ça malinga bisayo. Qui le koleka. Basi ba koleka. Mais le qui mu koleka. Mais malma zambe. Et koleka te. Les occasions. Il y a plus de meilleurs occasions. Kongola matoi na yo. Samba lingi yo. Alors bien bisobe. Kola la kolamuka. Eza bizalité. Ceux qui ont la qui. Ola muki. Ozo tambola. Osa lolendo. Samba na lingi yo. Nenzama na bisio. Mokili oya koleka. Yonde bongola motema. Ela mokolo beleme. Ceux qui ont kanagabana batuwa balate. Les occasions, le monde y passera. Donc il est collé comme aimé. Celui qui est là, au Tonga Kabatu, il est là qui a la Mutema. Celui qui est là, dans le contact d'église, quand tu peux le mettre ouvert, Zambalingio, racheter le temps, Zambata Gobeleme.
Fete tango za mabe. Okazo ya ngoyo. Okazo ya ngoyo. Liwa. Ezelo ko ete ya kabiso belele. Ezelo ko suka. Yaka la via moto. Etango za bomoyi. Eza tango ndeko eba ko example. Oye balolenga na yo. Lolenga yo ko tango safi na yo. Batu bazaki la mbongo. Mbongo sila. Bataki lolengo. Lolengo sila. Kote mokolo moko. Malade zwaki ye. Kote mokolo moko. Bongo sila ki. Ensemble na biso. Soko pusale pai na ye. Ata malade. Ata beleme kokweya. Ekoyake. Parce que aza éternel. Et c'est pour cela. La ligne bisayo, l'occasion oyo, c'est important. Ok, on a d'accord. Les hommes bisio, racheter le temps. Samba tango, pour qu'il les a mabé. Kolinga mokiliote, mais biloko na ngote. Biloko nous sommes la belle aimée. Oh, celui-là, et celui sur le lendo, et pour les calengo, les manoba oyo, yatango moke, et yepona yo, yangonde, et comme la yo, comme ya seko, racheter le tabou aimé. Somba tango, donc il les a mabé, total crise économique, total matumbogo ya soute, côté que la soute, mais pas jamais. Crise économique dans la quartier. Mais après pas ensemble, à Tabazolela, à Kolela Lokola Yote, oh, Pessanzame mon Congo. C'est pour cela. Yagwana beleme, la ligne bisayo, tango yangoyo. Oh, Zamba poussa ni boso na yo. C'est l'effort beleme, yakotika mabe, oh mon ensemble ni boso na yo. Tu es côté à liwate, tu es côté à yo. Oh, tilelo, au sac à l'olende pour l'ensemble na yo. Au sac à l'olende pour le kilabilamba. Au kabisa kabala batu pote mabalate. Au kabisa quartier au fwena batu. Bien le maire aux autres qui ne connaissent pas le commerce. Ça va être ici, oh, on ne se connaît pas. Là qui ne connaît pas. Mais cela veut dire, le maire, oh, c'est important. Yo ne bongo la motema. Tika kindokina yo, tika moyibi na yo, tika molangwa na yo, yo ne somba tango bien aimé. Somba tango bien aimé. La biographie à Papa Nabicho. Oyo. Tobengi la Congo ya Papa Lusolaki Sébastien. Tolobi boyi. Abotami na mboka ya Nchubu. Komuna ya Usupete. Munisipu ya Damba. Province ya Wish. Papa Nabicho abotami le 10-10-43. Azalaki marié ya Basili Bali. Aboti bana 10-6 bazami Bali, 4 bazabasi. Total yango sali 10. Papa Nabicho bana oyo aboti bangobe baboti, donc c'est bavo ya Papa Nabicho. Bango nyonso baza lokola 22. Atiki 22 avant et après Atiki ba bizavo 7. Papa Nabicho azalaki ingénieur technicien ya avion à Salina Sibé Zahir et puis par-ci par-là. Donc où est la biographie à Papa Nabicho? Tolingaki toyeba Lolenge vie à Papa Nabicho Salaki. Tolobi lisusu boy. Tokomi prêt pour tokende okunda nzoto Papa Nabicho. Bandeko nyonso bolandi biso. Boyengolelisa biso. Tosengi na biso kimia ezala esika oyo.
Kina mabele tozonga na mabele nini tongi toloba Nzambe aza maître ya temps pe ya circonstance moko te na se ya ntango akoki koloba ete yebi te soki lelo soki lobi wana lelo ezalaki ya papa na biso seba soki ekozala te ya soki ekozala ya ngai ekozala na lolenge nini pe position nini oyo Nzambe akomonela nga attitude nini oyo ngai nakozala liboso ya Nzambe mokolo yango lweko tika Nzambe tata azwa na ye lokumu alors tokosambela afin ke toyeba kosongisa nzoto ya papa na nini nyonso anguya Nzambe malamu Nzambe bolingo soki makomi ezoloba towutaki na mabele tokozonga na mabele oyebaki tina na nzela maloba na yo mpona kolobela biso mpona kolakisa biso ete atako tokoki kosala nyonso na banzoto na biso tokolatisa yango tokolesa yango tokosala oyo tokoki kosala na kati ya nzoto na biso mpo mokili ndima biso esuka nango tozaka mabele tika kombo na yo ekumisama na circonstance oyo omonisi na kati ya libota atako libota ezokisami pota monene mpona papa na biso me Nzambe tozongisika lokumu Nzambe mopondisi ya nyonso papa oyaki na biso na kimia tondimi ete kimia yango komonisama totiki moma oyo ya lilita pe moma oyo ya kokitama papa na biso na libulu na maboko na yo tika kimia na yo Nzambe yango emonisama molimo na ye epema na kimia topekisi misala nyonso ya molili oyo nyonso bakoya na nsima mpona koyeba kolata papa na biso ya kosala oyo bakoki kosala na se ya ntango Nzambe alola na kalite ya mosali na yo tozwi autorité mpe tobebisi yango cela au nom de Jésus kimia na yo tata ewumela mpe emonisama wana kunda tozokunda papa na biso na kimia tondimi ete yo nde Nzambe ozozwa le devant ya nyonso epesamela na se ya lokumu na yo
nde tolobi epai na yo. Amen. Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Edniema, Solo la vérité. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Kunani bape sarabasangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse.